Olá pessoal, muito obrigado a todos que estão a seguir este vídeo interpretado pelo Mr. Brenny Brandon Bravo. Without any Mr. and trouble. The powerful man. Vamos! TikTok. Manico mascarade. Mr. Brenny Brandon Bravo without any trouble and mistake. Yeyo ayena ba filme na ya sikatala neti ba filme o dokolosi. Ozongo kaka et Mr. Brenny Brandon Bravo. Et je salue le pasteur Eric Kalumbu de l'église Maranatha. Tika ete ba portenir ce kanga makina 2024 et forma na 2025 au nom de Jésus. Oui, j'en profite de saluer le directeur Arnold Lutumba Akiluba de l'église Maranatha, Papa Omela. Oui, ça continue toujours avec notre film titre et un film Solve My Body. Deuxième partie. Nada sur première partie, Bandeko, Batala Kinabiso. Bah, comprenez qu'il déjà place de Komaki. L'acteur y a bien Zubi Michael Azaki, Kwenet. Hilbert Peazana film Oyo Agenigo, Simeon. Moi, ce père Matima Kasi. Soshima Ezioke Peazana Katia film Austin Aujor Papa Nabiso ya Mandefa Pembe Oyo Azolukaka Bana Basi ya Moseka Christian Adim les garçons pas Matima Kasi. Mais Nabondelio Makasi, pardon s'il vous plaît. Pourquoi il y a de salaboye? Pourquoi? Même si ba devoir nanga nazuika copie. Aïe singai tous à l'année ensemble nabi non nazana copain nanga. Sikoyo et comme problème. Ni nyangona ye. Nazo ye ba pourquoi nazo garder ka silence? Parce que ce qui kana ye bisika copain nanga ye akoko bomaye. Donc, ezalamabe makasi bolimbisi. Tala, nena zaboye na yebiye azaki vraiment bidel école na biso. Nabi ne azaka capital makasi. Yoko ebise lo mo boete, yoko sekelo mususu ngai na oyana saki wana na ozongisela yo. Vraiment na bon délire yoko ebisa été. Ça va sikona kelo banini na ndaku. Tangu mama otuna ngai saki nangeza. Tala okoko seka nyoso yo okosa pardon nga nosa nyoso na elo sakwana na kofuka mate obana basi kitoko boni bino bande ko ebubedi ke patambola kanga ye bata bona ebi ba baza onena bétition moya bandoki bazaka partout boni bino bon après-midi oui bon après-midi moi c'est bien boza bien tout ça bien mais est-ce que na yebi oui ngai na zana avenue mususu kuna Ozaki bidel na biso na école wana na l'Unire School na kati ya Lingwala. Oh na moni osusu. OK. Boni yo sikoyo chérie. Sak na yo na bosa na ngone école. Ete na bosa na ngone pa chichi ndem takene na ngona. Tala na tunyo question moko répondre nga des réponses. Koko sate. On a commis vraiment confus. Ça qui nous saline na pesi chichi nda kende na ngoi paba. Yo zi ça qui na yo pesi chichi na on comprend bien tout. C'est ma toute première fois. Monsieur Nazo qui est déjà nanda quoi problème ezate zonga na. Obi. Et bubedi ke na ola na moi swana kitoka landa yo italingate. Bolimbisi. Bon, na posa nazala mera mino. Comment on Eliezer? Ngachichwa. Comme mon kitoko. En tout cas, ça kitoko makasi moi si. Na moni oza vraiment attirante. Bolimbisia. Na koswa ka numéro de téléphone na yo. C'est vraiment très important. Tout sur l'après. Na bengo après yo. Baba nakaboye. Maintenant kaka systématique ozala et comme ka ba problème. Voilà so balie batondisi esili. En tout cas wana nimeona ngai so benga téléphone saka kuna. Ana obenga yo. Merci. Au revoir. Au revoir. Baba neko kene batala akopese bai bata 100 fois. Aosonga ndakute.
Ninango. Chichi yoka. Na FC Ebube ke yom tozana saki ngai bolimbisi. Alright, so she's around and I don't Omoni mwambali wana botoli saki na ngai. You mean to tell Azui. me that idiot? Okay, do yo ngolo ba ke mwambali wana botoli saki na yo. Tala dimne voana yo. Dimne mungongo te so ya yo ki da problème. Yoka. Sister promised to return. Ndekone ya mwasa lobi pena oya na saki wana. I know Ebube is like na ebi ke Ebube aza mutu oyo alandela makambo ebele aza na suivi makasi aotuna yo po apopo ya saki na ngai na kosa ye kaka tala ngai na banga Ebube na yo makasi wana kobeta ngai na boya obetanga te juste lo mwa moke ka baosengo service ya wana olingo oloba boye okokosa te tala na ebe Ebube wana beta makasi oyo abetinga ngai na obeta yo yo kobeta nini nango oyokanisa bongo ale Longwa, yo kaza tana mukuse boye yo kobetanga. Bye, au revoir, kobosana te o. Il faut, oh mama. Il faut ma. Ma. Why are you talking to somebody now? Na yo kyo bando sola na mutu mo boye oui mama. Nobody. Wana ya nani te mutu te mama. Ifunaya. When did you start lying to me? Wani no okosaka ngai. Tina ajo yo. Ifunanya. 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 Mama. Combien de fois la bengio? 3 fois, oui. So, Sikoyo. would you give your... Pona ni yo kope sa saki na yo pa chichi. Ah? Onyowa. Would you give your school back? Pona ni no pesi saki na yo pa chichi na otuna. Mama oro ganga makasta na opeso 5 sapio yo. Maybe because you are the school... Peut-être yo lokolo comme na sima na beta kayote hein. Ah ya na ngolobi kanga munoko za 5 sapio e kanga ozolo. Ngala mninga na yo na webso boy. Ta ozwa oyo te gogo. Hein? You didn't know how much they bought. You have combien? Oh, on a soma kisaki wana. La dépassa mon belé pour la soma saki ana original. Mama ya na yo 5 sapi na baksona manzaka. Mandeko. Ça continue toujours avec Mr. Brini Brandon Bravo with that Any Trouble and the Mistake. Mandeko bobenga biso film oyo. To chango kaka uniquement pour na binôme. Obengi ozana libanga na yo. Et en plus si bobenga biso na bokomela biso na Facebook page na biso ya Facebook ezawana Brini Bravo Talent. Brini Bravo Talent. Boko zwa kombo na yo na poste na prénom nyonso. Moi so ayaki boye. Bon bonjour. Bolim sipo na ina retard. Problème ezate siko na kosa ani pona yo. En tout cas ndakuna kito makasi. Thank you. Merci beaucoup. My name is Ella. Comment nanga Ella? Nafana na avenue mususu ilandi wana. What about it? Siko nasa na avenue ngonene. Te nalinga kaka na episoza kito makasi merci. Naza posa za mère aminote naza posa ozaba mi abwete ya mutulu krolo. Et yo zalande boye. Na zalande nini nga nazana posa ba camarade te na vina nga parce que ba beb sa via batu nyonso. Yoka nazana ba information mo boye oyo. It will help you. Eko sunga yo. Baron and his friends. À propos ya ba baron na ba mère amina ye. Thank you for merci pour na ba nini na ba information na. Calme-toi. Ni nango ebite na lingana ya wana ofongola yo ba makamyo sur les canaux ba carte te pardon s'il vous plaît. Journée malamu soza na posa ni te bonne année na yo. Bonne année 2025 pour na yo. Et yo zande boy calme-toi o. Au moins makambo nyonso yo sala boy. Komi matisa un jour koboma yo. Pardon ko za likolo te. Na boy. Zelo mona. La lingelo da bouli toi tu fia quoi? Ah, vaya kaka boye. Azana posa comme ami, mais nami tamukia comme ennemi. Ah, Maneko. Bobenga biso na numéro is affiché. Boza posa peut tout interpréter instrumental yo. Hein? Non. Oui, je salue ma collègue, ma meilleure amie, ma professeur Nyansa, ya groupe scolaire L'Uniré, Mr. Brini Brandon Bravo, allez la binofort, y compris de madame Bajan Nyansa,
pe belef nanga nyonso oyo ya groupe scolaire le Nire kuna Lingwala avenue Isangi na pesibino ba meilleur VP ba bonne année Nabino 2025. Sans oublier Banaya ISS 2 Kasangulu kuna Nakatia Kasangulu Institut supérieur de sciences de santé et de développement. Je salue encore deux jeux des bottes, le pasteur des bottes de l'église Aouéjeu Napesi papa. Ma meilleure VP, bonne année à vous. Bande Kobenga Bisso, vous ne serez jamais dessus. Babanda Kobina Wanezaki Pamela wa utaka na poto. Esenga kutano lisusu ngape esenga kuta bino baba si. En tout cas na sanga bino. Hold up. Yoka. When are you taking a Katons kayo ozo musala papa na bino. Lobi na tanga. Lobi. That's pretty fun. Ndini rapide bwe na koze la te na ende pona musala na linga musala makasi. Wow. En tout cas tozane se wapona merci bande kunangai. What about the girl? À propos ya mwana mwasi oboloba yo wana ezande nini? What's up? Tell me. Bwana obenga na ba telefone nini nango. Amwa mwasa aza vilain aza kitoko te lo mabe. Ulobi bongo. Aza vilaine. Non, quand même non na yo. Aza na kitoko te, aza ka pembe. Te mwasi wana aza vilaine te, aza kitoko. Is that girl? Kala so mwasi aza lo mabe zela o mona na kanga ke photo na zuma ke na nini yo. Zolo mona na kanga zana laksa photo na ndeni yo ko tonga mwasi aba to lingete. Ata zana ba charisme na ye. Non, aza belle. Come on. Tika boye ela ni na ngolo ba. Mwasi aza kitoko makasi vraiment. Mafuta nzo ina te. Angalingete. À propos na eza nini histoire na eza nini. This girl is giving her hood. Mwana mwasi oyo azosala bato nyonso mal à l'aise na venir. Mwana mwasi mibali bapapa baleki aososa bango te mpe abwakisa bato nyonso. Last time I checked, Bon, Baron and his crew. la fois passée namonaki Baron na bamasa na ye na Instagram na bainternet bango bakwesaka ba basi peu importe ya kitoko na yo na mbongo bango bakwesaka kaka. Oui, yango tocomprendre te bambala bazala na mbongo me ndeni bakokwesa mwa mwasi oyo te bango basala nyonso bakwesaka me donc tocomprendre bango te mais sikoyo. That's exactly the reason I'm asking. Oui, eza raison nga na wamituna bango baza na kati ya veni pe baolandela me nde nini I don't understand. ezolekela bango na ocomprendre yango Like, you're not te aware of her? bozo comprendre makambo nyonso eleka. Est-ce que bo souvenir encore na Jennifer oyo abana kopesa bato nyonso mal à l'aise na venir me ba mibali wana. Jennifer was like, Vous voyez, Jennifer zaki ka boye tough and difficult to get. orgueilleuse fière lolendo bato nyonso mais oyebi na suka nango bango batiaki ye bazwaki bapesaki ye libumu. Oui, oyebi makambo aje. Oui, nazoyeba. Jennifer. Mais Jennifer simanteri na ezali kitoko te ezali mbuma mo. You don't see a bomb. Yo mona yango tala nzamba pekisa nga na mona yango ba mibali wana bazwi système na bango eza kaka bazwaka ba video wana nini bazoposta yango na ba internet so mona kikane bafilmaki ye atika donc so mona ka Adam na Eva na ye ukoki mandako tala ezali problème. Pourquoi bando filmer bongo? Wait a minute. Zela Unbelievable. Nzambe weza incroyable. Moni mibali bazana bakaba pata bazana bakaba makemba. En tout cas, non, ba mibali. En tout cas, tous se méfier ne pas ba mibali. Tala maramba sali. I mean, like, if Baron and his crew decides on. Oui, bitangu kaka Baron nanani bazawa ba kwesa ka mwa swana. Peu importe. Ta mwasi wana aza kutuna tina te azwi afutela na ndako moka bongo afutela te asomba ndako wana ye moko tala kanga mnoko na yo asomba ndako wana afutela te ataza locataire yoka eza nango normal ataza locataire ata afutelaka ou bien ata sombango eza normal bandeko
tomoni groupe moboy wana bana basi baolobela à propos ya Annabelle balobi baza na posa kaka groupe ya mibali wana bakweyisa ye bazotanga kombo ya Baron tandis que Baron na bamasa na ye bake kuna bazwi deja filme ya bakanza ngana bino toyebi neti Annabelle azobwakisa bango koto oyo jeune garçon oyo famille oyo baluka mwana bango abunga mama nana zwi saki na ngai saki ona chena kati ya na chambre na ngai mama otala ngabo lokwa mutu mobo amoni ndoki na zwi saki na ngai cha kuna chukwe meka omoni yo mukomsuna kombo mayana ko yana nzoto yo bominga mama omochitwa akoti na chambre na ngai azwi saki wana omona makambo na osala esili pona ye omoni ye panze papa peti omoni nzambe naenda batele kotaza na mona ete chukwe meka nazokanisa kiokola nazokanisa na mutu na cerveau. Est-ce que vous pouvez imaginer que biso to lukande kuna ya mwasi wa bunga 5 mois, il y a cela 4 mois à 5 mois. Mais oyozo sala ya ko luka kaka ba makamu na ba quartier pour ba bwa que la tamba. Nazana soni na yo. Chukwe meka na soni na yo. Hey, look at the person that informa said tala muto yo informa lo ba ki arozwa ya tangi sa ye amema na Lagos pour ki kotanga. En tout cas mutali boma oh makamni na ngwetali mama ozo non comprendre pourquoi tant y a na galobi ah mais mana cité na Lagos ni na ngoza na rapport na makambu ya ko memanga na Lagos na makambu sakyo pona ni na boto mama omoni makambu na nazola na mwana na yo mwasi oyo na gosala oyo kasanga zata obuka tasima boma ye omona ona osala yo zoba oyo ne babusoba nini est-ce que beaucoup imaginer makambo yo o mwana nzambe na ngai nazwa perte de na famille kende boma ye na lembi o makambo nini yo bon na makambo oyo nyonso ezoleka pe na olobi. That's something I almost forgot to tell you. Nazana elo mobo est très important na eso. Mwana nanga emeka. Aokende kuna ko na cité pour lukande kone ya mwasi. Pour nini yo lobike aokende après 2 jours. 2 jours te. Why are you reasoning like that? Pour yo raisonner boye. I have to gather money for the Fona lukambo msusu après donc après 2 jours nena memayala kende bon naza mbonga transport mena mbonga oliate. Mbonga olio lukele na naza mwana mobali yo ani obesa. Te sango mwana okende kuna zana transport apamba mazana mbonga oliata ndolia nini tanga nulukande kona ya mwasi na linga te ba faso yo mema mwana omelisa ye mabele makasi non aza mwa mobali so aza mbongo de transport akoke ko se débrouiller kuna aosala musala azwa koke na uluka ndega uluka talipa ta yo fotika oberse bana boye na linga boye te o comprendre te omoni yo so za mo bocha solo naza posa te mwana ngaya ke nyoko makuna koma kwa alifaza because I know you won't understand. na yebi ke yo un jour so pose ebe na bana poko comprendre makamsusu obota te ya mwana zo sala bon bo se comporter le quoi ba botité mane ko papa zaki na raison. Comment se fait-il que oti na mwana na yo na mboka mupaya sans opese lo ko lia sakino yango en finale. C'est-à-dire Ntinchwa ayaki kozongisa saki ya ifunaya nenge kaka apesa ki promesse bande ko bobenga biso na numéro oeza affiché bokomela biso na Facebook na numéro na page na biso ya Facebook eza Brenny Bravo Talent. Merci beaucoup na ndenge bomenga cela ne dérange pas. Ne okose mobile na yo wana non cela ne dérange pas. Na lingi mama no aza mama akene na marché akene na Wenze. OK. I told Eliezer that. Na ibsaki Eliezer kena za na quartier na bino awa tona kasa kena kozela awa. You could go somewhere else. So ka yeto déplacer na biso toko ke place mususu. It's okay, you can wait. Cela ne dérange pas beaucoup zela. OK, problème ezate. Zana bengae. Bandeko
film na biso exactement kitoko bobo sana titre film na biso te Soft My Body. Yes, I mean, Biki sanzo tonanga Sali oui nazawa na quartier na bino et pas ifunanya. Oh, you're close by. Ozaka peme na ba okay na ozela yo. Goodbye. À bientôt. Azoya Biazaka peme cela ne dérange pas. C'est bien comme ça. Oui, je salue mes parents que j'aime beaucoup. Maman Mandaka Katula, maman Emily Katula, maman Micheline Katula. Hey, yeah. How are you, baby? Boni yo, bébé. Naza bien. How are you, baby? Bébé, oza bien. Oui, naza bien. En tout cas, vous avez quitté pour ma case. Hey, camarade, camarade. Yes. Oui. We went to see the Et Boubé, à quel moment na igwe pour na réunion moïsa très importante. Please, with respect to me. Est-ce que tu peux kende? Oui, bon kende, cela ne dérange pas. Bye. Bandeko taya ifunani ape bye mais na osepela taya ngote. Moi se zonga ye na ndolata ka muskapin. Donc pona koma moi mulai bo. Na moi mukuse va nini. Oui. Maman Kayaya Katula, maman Esther Katula, sans oublier maman Bijou Katula. Et tous mes oncles, je vous aime à gogo. Toute famille bravo en Angola. Je vous salue à passant. Bozé Belé. Je salue la famille Kilumbu, la famille Lemba et la famille Dangano, na Pesibino Nyasaba Salam. Sans oublier ba mère Aminanga, batu nyonso, base. Do you see Chinchwa? Tala omoni Chinchwa. Deux. Are you sure Chinchwa is not your... Oza sûr que yo moni Chinchwa te. Na moni ete. Oza sûr. Pwane otu nanga boy kangam. Kangam no na yo nzela. Omoni nga na okoma kuna na maiso na moni ka Chinchwa. Omona makambo na osala. Tala. Tika ye kobeta ete. Yozo luka ndeko na ana no abungi kuti ifoma. Apo olingo luka suso po beta e. Ozali boma yo nga na beta yo nga sakana. No babo sapato. Donc nyazo yo luka kama problème po beta kaba basika na bakifwendele na sima. Yo o mona nga makam na osala yo. Yo un jour ozwa oyo luka kana via batu. Bandeko mwa mbala brutal Emeka. L'homme le plus fort du village. Oyo azaki nani pe ezawapi. Les bogaro toyebiye. Gérard. Salut. Oh Gérard. Yoza moko ya ba wano beta porte oui. Ezanga. Na elio fleur oyo ya kitoko. Nala sur ko sepela. Désolé pour na boîte ça yo hein. Na sepel nangote na ça vraiment intéressante. You don't like it? Oko sepela nangote s'il vous plaît. Na bi na lingi ango mais na mona obi masolo mobo ya simateri. Oh. Te na chon parfait bien mais na lingi biso kyoza kito makasi. Dans l'union sérieuse à Kasukali. Merci. Mais na lina ibisa sosa na makambo lobate. Naza pour ça que otikanda ko sikoyo. Peu importe ya ba makambo nyonso yo loba. Bimaka na lupango na ngai. Pe munono elumba solo na sepe na onte. Bolimbisi ya kanonte. Bandeko la fille lobi fleur ezobi masola simateri. Pe munoko ya jeune garçon Gérard ezobima sur la cimenterie lisusu. Bandeko Aminuki Amitali Ngazambe wala Aminui kiti azobenga nani masa awibiki azwi fleur oti na parfum cher na sombi ta fleur na sombi cher pe na chepe na parfum ya kitoko nini yango boye azande nini bandeko bana basabu esoki bana Congo esilit baya bazwi balali nzala. En tout cas naza ko sepela na bisaeli ya Annabelle God's House
makasi. C'est-à-dire nazomona on ira soit déception moko na vie ya ba camarade pe ya batunya masa yoka Hold on. totika makambo tant bino bolobi bongo zana faire comprendre bino soki yo gagné baronne yo pesa 3 millions de kwanza soki Henri a gagné a pesa na fin du mois a pesa yo neti 3 fois il y a 3 millions donc c'est neti et non 2 millions 3 fois na reza 6 millions. Ok. Ngana on supporter naza koto na fan ya baronne ye akwesa moi swana. En tout cas problème ezate. Problème ezate yo ozo changer ma cantine. Yo mo okay bo ba boaxi yo. Yo kana ocha sur 5 millions pour la baronne. Wana mutu na nga. Na assuré bino que baronne a gagné challenge oyo. Compétition yoka ngape na obakisa sous 3 millions koto ya Henri po mutu nanga masa mutu nanga ibeta nanu yoka oyebinga te neza wana nyonso eza malamu tala to gagné bango ponga na bi moi mosa matata yoka oyebi yoka to sola bien omoni ndimelanga yoka est-ce que toko ko sawe po makamaro commissarié est-ce que toko ki ko benga infiltré ta kota nager oh problème ezate baron boza vraiment libre boko benga star nyonso boko linga boko benga Whisky Davido Fali Ferre Gaz Mawete batu nyonso ba participer so ba kwesika moi soyo na fin du mois muta gagné sikoyo 28 millions de naira ah problème ezate lokolo bina benga naza mongo benga falite ba nani ba starter pour bango ba senga nga cher mais naza na massa na nga moboye yeah aza vraiment moi si nyonso akoki ko résister te pana ye akwesa bango kaka pe net bolobi to benga nga na gagné déjà ah oza sérieux oui na oye sabino ke na sérieux moi mbali wana akwesa ba professeur ba enseignante ba kwea na kati ya école tala tango ayebo ya kwesi bango nyonso misato ayeli biso ba video na bango ta 3 jours na différentes vidéos ya ba madame oya Bartazar oya ba walala yoka o exagéré ya okumisa camarade na yo boyi tala bozo kanisa ke nga na okosa zela bo mona makambo bokweya bana na mibale ya bien bandeko bana baso bando lingela Annabelle ye baye balobaki ba osa nyonso bakwesa na benasi baye na ekiro yo po ba encourager ba baronne bakwesa kaka Annabelle film na biso ezaki to makasi le grand Kikunda. Le grand Kikunda. Bandeko, ne faites pas ça chez vous. Papa yo to ebiye. Cercueil oyo babane kolobela. Na ebandelia film yango yo. Ngonga betami, ngonga belemi, nazana posa ya mbongo. Ayaka kokuzwane ba mbongo yango yo. Tu comprends papa oyo. Azana cercueil. Oya bomba ne bandela film soki bolandeli ebubedike alobaki abimelaki babunaka bitumba ya besprit na papa oyo aibisi yo bombi cercueil wana ngana za ebubedike na koya na kozonga ah tu comprendre déjà tu comprendre c'est vrai que papa azamutu oyo ya monde pandemium toktimeli bazalaka na mbongo ebele mais baliaka na bango mpe ya misusu bafara ifoma bandeko nayoki kombo ya ifoma eza na famille moko balukaka mwa mwasi moko mona ifoma eske eza ye ou bien ye te pardon ezala ye te pesa ngai mbongo azobenga na kombo ya ifoma apesa mbongo naza na posa ya mbongo na émerger compagnie na ngai ba faire na ngai naza na posa ba faire na ngai eyokana na mokili nyonso bayeba ngai pesa nga mbongo bandeko papa lingaka nolela mpona mbongo mbongo eza pasi
Yo kazambonge la facile tal la place papa zo lelaka. Asa ba immeuble, asa na nyonso main. Akoma kolela. Azwango ya bola fazwango ya pete. Yo so mekibo okei. Mabele melio. Aïe! Famille originalité! Yenge kaka bola barako! Wanga boti kango mateke! Masolo ba seso ba téléphone! Boti kango ne maison! Écran! Répoto! Rémoko les deux yeux pas comme les autres! J'étais magaïmé! Boti melangai yaya! Nabiso mon mère! Awa bavandisa indusa nano osakana te! Bazali koteka baccessoire vedure ya batelefone ya marke nyonso display evandi ekuba empreinte evandisa indusa chargeur anticasse bachargeur ya bamarke lokola Raymond Itel iPhone Samsung Itel etikalisima te awa bazali mpe na ba réparateur hautement qualifié ata téléphone ye ya mapoire ekozonga mobimba problème lokola ya sika ya carton bopesa bango confiance po awa masolo ezobetama dada bokanisi esili jako kwesila bongo bazali mpe koteka baflash disque mpe bakarte mémoire kitoko yokelanga eloko oyo mutakwazaka ye moko aye na biloko ye mona marchandise aya na kati ya kinshasa ozango bosi ye monaka ebiba ye moko aya na biloko ebele babi toujours qualité numéro 1 na kati congo secteur makembe Babino yango ye maison chez Makayembe number 1 kangi masolo baccessoire mon kaze boza baccessoire nyonso ba téléphone ba original outil Dubai ba chombo boni gaye na baccessoire te so pas chez Makayembe bozo on a confirmé pendant que non mon tel qu'il a display na Congo Temba yes donc mon là lobby Temba a lobby comme mususu te alors c'est-à-dire pour nous servir bino de bonne qualité, de good qualité, qualité à bien. Parce que à Maria, la telle qualité à Kitoko. Donc, bisous de rotarati na bureau. De rotarati na bureau pour nous saluer que non. Maria a number 1 na Congo. Mon mère, si kana msoko awa na Kinshasa, boza kosepela po. Bavandisi ndusa nini maison Aigle Rebote ya ye moko chez Makayembe oyo ezwami na avenue Bongandanga na croisement nango na Prince Kasavubu na commune ya Kasavubu oza mobima na mukutu bosa na poche ya umezala tope benga boye noza affiché ekana bino maison Aigle Rebote chez Makayembe yo penza ozali nzambe ya masolo ya ce soir ozala te ko bazosala mpe livraison à domicile bozwa idée Maria azali number 1 na Congo kezwilanga saki na yo yo kasi nga na akosa yo okosaka te nayebi ke kezwilanga ka saki na yo naza na posa nga mona ka saki na yo ça va ok bandeko ifunana chance saki na ye bazongiselaki déjà c'est comme si Ebube dit que a suspecté quelque chose aye a confirmé si réellement saki ya ifunanya eza na Palestine ifunanya mpe alobi ke yo kanisi na okosa yo yango oyo aha namoni yango ok abiki so ezali bongo te toyebi da makambo molinga eleka allo masa boni yo mbongwa munene babiye ya likolo baron moto na nga guy don't whine yourself where you dey
Nouvelle nini oui nangwa. Massa. Yakana no ana pale ya paper na bino. You did my man like this. Omoni mama na biso pasana. Oui, azana na oya. They come. Nazoya calamité na base. Calm down, they come. C'est bon, calme-toi nazana na calamité. Ta barona benga barona ngona limbanda te za massa na ngao na ibsa wana. Oya zala na cité. Za bizunga bye na mono sima. OK. Bandeko, baronne, tout comprendre. Baye parce que bazo betager oyo ba paria kina masa na mususu wana. Moto na ngai moto. Mwa mobali oyo akwesa ka batu nyonso. Nazanga kiyo ba jour nyonso. Yo za mabe. Ngara na no benga pona rapelo. Yoka. En tout cas, massa oyo, au monde massa nangaye. Gérard. Nada vraiment surtout na makambo baron na lobaka yo zaki makasi na babebe baroni. Makambo no tikate tala na tikate ngala nila. Ay waza ma classe te. Baron. Baron a esprit moko adaika bidel d'ailleurs nazawana zai bidel maile makasi ya bano makaba les premiers na classe ngana ibisa tala ngana zai benade moto su ya babebe masa neni okokate ya yolo ba ye koma su yo baron nini yango susu to changer toloba oyo boyeli awa toloba sima ngama bebe te masa nanga ça va to sola marambo est très important bon That cash. nina we biso toza nyonso normal wana bande ko melaka mo agene ka ni salaka biso nyonso yaya na ok na wenze ça va problème ezate au revoir bandeko omoni o masana ngai ya zai penana yo o ba buzoba ni otala leki na ngai fwendana bo yo tala leki na ngai sima terrible azaki to makati to boma yo tala yoka omoni ngana boma ka na boma yo ngane na boma yo ni ba buzoba na masatika boma moto saba yo olingo tala leki na ngai sima terrible tala na boma pona leki na ngai masa saba to sauter sujet calme o bana de kono ya mwasi masara ngai boma moto yoka nezana to sola sko makambo biso to ye awa moi wana azana classe alikolo mo sabiso pasi kuna na cité aussi je to ya so ngala mama sana ngai to parier mbongo to lobisi koyo oyo akokwesa moi sana na se ngana ifike masana ngazali akokwesi na se yoka boza posa na zakana moi wana na bimana we après sili aza classe alikolo aza vraiment maele makasi maintenant sala ngot na yeba ki masala ngai ya veta kama sola ba oyo bino bo sala yoka siko na pesa yoka tant yo lobi bongo kapo na sala bongo aza na classe alikolo esenga siko penga pena za pena mambo alikolo téléphone à iPhone voiture ba veste ba bilama bien pona lata pona bima bien ngana za oyo na charger na makam na yo ya ba veste ba bilamba mbongo nyonso o ba iPhone ngam na osomba yo soma na téléphone à iPhone na lo ba téléphone Android téléphone oui iPhone nyonso na za posta ba blora ba chinois na teo yoka omoni sikoyo masa yoka sko ba principe a geneza biso tolo belane sikoyo business ya 28 millions de naira omoni mbongo wana soto zwango yo soka kozina ba video kaka ya système ya wakala o filmer ka ndeng lo Adam na Eva bazala esili to peso 2 voitures na 10 millions de naira en tout cas pour masa na ngai oyo sala wana esili yeba ke o longolanga vraiment de filles yoka Are you serious about oza sérieux baron na makambo loba
Baron. Are you serious about Oza sérieux na makambo yo soloba. 10 million naira? 2 voitures na 20 millions. Koloba sur belete. Yoka. Omoni eza na fo zwane ba photo. Na ye, na ba video, na ba nini. In a nutshell, you guys are Tala. $1 Soki nga asali bongo pesa nga 2 voitures. Na 10 millions. Na nini kapo na bima na eka bon. Ah, bolo beswe mingi te. Baron. Say, Koloba lisusu mingi te. En tout cas, moi mobali oyo aza makasi. Yo wana mutu na nga. Azosa biso pasi. Moi ça me tala. Bobanga te ata ndenge ni peu importe na quantité na qualité na ye akwesama. Na yebi yo masa. Bolo wa mingi te. To mela no agenda ngone sala moi c'est bon. Ah. Na mboka agenda ndere nyaka. Ezate ya yo soki nene. Baneko mwana mwasi oyo aza komitala na photo nzembo ezoloba aza kitoko makasi bato nyonso baza na posa komona ye me aza komplike mwana mwasi moko azalaka ye moko po ganye motema na ye soki olongi yango vraiment présence na ezolobalaka bolingo. She's beautiful, so amazing. Together, I never forget. She's beautiful, so amazing. Bade kobo benga biso, boko mela biso, bozala abonné na biso na Facebook na biso. Brainy Bravo Talent, Brainy Bravo Talent, donc talent en français. Bon mon na biso tozawana na Facebook. Bokomeli biso bokomi ba abonné na biso tango oza abonné na biso kombo na nyonso e ba no bima deja okomika message to koza dans ba film oyo e banda to kobwaka bino ba dédicace bolingo. How are you, young girl? Mwana mwasi boni yo na Zambia, monsieur. Are you from this village? Oza mwana mboko yo? Yes, sir. Oui. Okay. Okay. Who is your father here? Papa na yo komone nani? Mazi Donatus. Mazi Donatus. Mazi Dona? Mazi Dona. I think I know him. En tout cas, na ebie malamu. Oui. I am looking for the way. Nazoluka nzela ya kokene na pale ya roi. Igwa kaka. Roi kaka wana za wana biso mokonzi na biso. Ozwa nzela oyo omona nzela mo museza wana liboso keka tout droit otunika bato mo liboso kuna bato ba relaxa tuna bato ba biso bon pesa papa na mbote merci monsieur. Ah tala chauffeur zone sanga na ndako nake kopema en tout cas za moi nazoluka te nazo comprendre te bana mibali ya mboko bakolinga te ba monelo kwa bien balala kate kaka chasse à l'homme bakotika ba basi bazala moseka te papa to comprendre ye eza mission na ye donc ye kaka so moi si oza bien oza na problème sérieux mama papa nini yango lisusu yo ni tala papa bana tala benda mwana matoi omochichwa yo obatami na sima mokonga papa ya baboti zela bata maka kuna omoyo makofe yo zela akanga munoko na papa omoyo zana ozwayo ni chinchwa ni nango salinde kono ya mobala ganga na ifsa kyote eske na ifsa kyote ifsa ngani zotu na susu na ifsa kyote na ifsa kyo bia mwana wana azwa kisaki ya mwana batu ya hutaki klase ya kebo mwana na chambre na ye ifsa kyote mwana mwasi wana mbali na yanza brutal makasi na ifsa kyote tika ngai. Oh, mais à part ça, il faut respecter P.I. Naye. Aza mwana yo, ça va, aza su mwana ngata mwana yo. Atika. Na lobaki ango pe banda liboso na wando isa bino botika ngana zalaka mal à l'aise na ndako. Botika nga pe na za kimia. Tangu nyonso na ndako ba problème.
nazoyeba te nini nasala nini awa ndeko na bango ndeko na mwana ngai ya mwasi abungi na oluka ye apo botuna nga so bamaka mosusu boyesu na sije o en tout cas fosola na ye donc yo za vraiment moto efozwa osola na ye omoni mwana ya idio oyo atika nga nazala mana le aza idiote aza mwana motu okofinge bon tala yo mpe longwa kona kei na cuisine mama ibobenda ye matoyi asimba nga te pardon nazalaka lokwa liboma nazala lokwa mbwa na oswa ye tala mwa mwasi yoka yo moto oza moto acreye badésordre na ndako mpe yo mpe motu otie mwana oyo oantete mwana oyo ya mobali oyo na bana basi donc yo otienga nyonso mpa na ngai eza on dit pas tel fils tel père bandeko awa Emeka c'est comme Sedaki Emeka oh nani na mira oh nani aza nzete oyo Eliezer oh camarade ya Ebubedike et moi mwasi boni yo na biso yakawa olingo kende oza liboma tala okamsanga tala mwa mwasi yakawa oyo ningo I heard you're the only son, right? nazoyoka ke yo za fils unique mwa mobali ka ya famille na bango mobali ka moko You should be careful. faut la prudent You should be careful. faut la prudent na ta yo ngana biso yaka yo lingo yo sexa mata zonga boy nini obenanga Don't drag me like that. kosimbanga lisusu boye kosimbanga boye te komemanga boye te nalinga boye I said don't drag me. so meminga ka boye omona so meki omona yo za mwasi na ngai oyoboya pwana ta tika buzoba yoka na beta yo ebanga tala nga babenga nga mwa mobali wa liboma tala beto na dendostique bande babetya na dendostique ya obetaka na dendostique abeti na kifwendana yo eza mbala na suka zoba swayo obeti na dendostique na bwana yo atika yo beti zoba komekanga lisusu te yo mokolo mekanga omona yo komeka lisusu te ta obeti nga esasa eda na simbi ezaka mpona bolingo naza yango na yo sino te ta kopusa su peme na nga te zoba tina te bino basi ya kitoko bozalaka komplike zoba na osalaka nyonso nga na olinga na okoisoka na bolingo yebisa papa na bino na oya wana po tobala na kala te na osomba batumba kuna babangajaja mboka bien ngajaja kana tumbaka pamba na tabaku na lingwila chichi pourriez-vous imaginer que ndekonana abetinga penati na dendostique na sérieuse na sérieuse donc na osala bajute ebube oza bien nga nzambe babeti mwasi na kifwendende yesu tobeta maso yo beta epine buya beti epine ya simateri tala kumisa nzambe penza do na boyi pena ya simbe azela zoba mwana biso zobeta epena na dendostique bandeko mwa mbaloba na ye makasi te mopwani te ye mopasala ya défense na ye yo oza vraiment no esengo te nini yango te naza bien naza nanga bien nini yango eske nafingaki yo te ofinganga pwani ofingenga te nabi bien naza bien nyonso eza bien oyebi nini zwa mbongo oyo omolokola babonane elingaki eleki me nasaleli omo te yo zwa oyo po osala bilo mwa bien na 2025 awa na mposa oza kitoko meshe nyonso te en tout cas pardon nana mposa yo oza esengo Chichwa, pardon non. Kwa nini yo senga nga mbongo te me nga mo fona pesa yo s'il vous plaît. Kwa no zo courage te senga mbongo nga mo na peso lelo. Ezaka mwambo wa mukitala naza nga bien. Ime ona ngeza bien. Te zo mbongo na yo nga ko za nga senga mbali mbongo te. Na mo na yo za bien. Chichwa. Yo kaba koma ba Nigérien. Pardon. Bakoma mo compliqué masa wana ni azana aumuna makambo nga na osala ye
funda na base. I even trek from my place, reach this village. Jamais nga kuna sala aventure boete tala kunga kutu chéri na ngata ko pesi kutata bizu na opesa aete. Mais o ya zobo a resimba. Moi si wana na wala la. Na yebisa jole. Yebisa jone. O beta e azela. Fanga yebisa jone. Ndaku oto yebi yango ya Annabelle. Bat bayaka ba voiture mi bale kutani. Ezaki voiture ya nana. Oyo banani bazokita. Bana ya Shalom TV, bana ya Église Maranatha. Mr. Brenny Brandon, bravo ye ina ma interprétation na ye. Na pesi bana nyonso ya Kinshasa mbote. Oh, baba sa kitoko. Yakawa baba sa kitoko nini? Ta moi so andokyo. Ella, look at Ella yokaye. Oh, toza belle, toza pe gentil. Na misu na ye toza gentil, toza belle. Tika buzo flatter biso te ya obima. Tala na bi bien kita. Tala yo ka te fungola e portière. Na bi yakawa. Kita. Come out. Bima libanda. What's all this? Tala. Na tombolo. Zambato komi rouge. Abengi biso baba c'est bien. Na misu na ye. What is the meaning of this? Nyonso elaksini ni boy buzoba oyo. See that lady over there? Omoni moi so azana kati kuna. She wants to see. Aza aposa mona yo. Nalina yebisa ke aza boss. Mwana moko ya mwasi ya chef oyo ya quartier oyo. Yene mutana posa mona yo. Cité nyonso ya papa na bango. I say make you move. Tala kene kuna. O tala ngai boye. Annabelle betika voiture koko. Tale ebengeli mobo ya impolitesse. Hello boss. Salut boss. Hello. Salut. That's really En tout cas, ils ont vraiment quitté comme makasi. I never knew you were this. Na ebe ke yoza moi sama ele makasi boy. You sure know how to get yourself out of trouble. Oyebi penza ndeni akokima ba problème na vie. I think I like you. Na kanisi na sepeli no makasi oza maele. Intelligent. Oza vraiment très intelligente. Well, ça va. Introduction. Mais pona sola no mwa mengite. I am the boss. Nga vraiment naza boss. My father happened to own this estate. Papa na ngai a somba cité nyonso atonga bandaku, oui, eza quartier nanga. And my friends, pe ba camarades na ngai ba meilleurs amis na ngai ba benga ngai the king of girls, la reine de femmes, la reine africaine. Bon, like I said earlier, pona koleka en tout cas na live ça que na sepeli no makasi. Siko est-ce que ko bisanga ebele à propos na yo ozanani? Where are you from? Pe outi wapi ni nango sala po vivre ka mwa muke pe yebsangai ba makamu na ya kati nasio leti na olinga na yebsa yo na linga tu na ote pourquoi yo fanda ka wa sonene mais yebsanga oyo yebi ba nouvelle nyonso na koyeba kweza vraiment très capital pour na yo. My name is Annabelle Banks. Kombo nanga Annabelle Gatshouse. Hein? Annabelle. Oh! Annabelle Gatshouse. You understand what I'm talking En tout cas, about? na sur bozo comprendre ma kamninga na olobela. Vidéo moko boyo totala ya Annabelle Gatshouse. That's very Ezalaki vidéo moko boyo bangsai biso makasi. Hein? Tell me more. Yebsanga mususu makamnini Well, I do mususu. not do anything. En tout cas, na sala elo monte pona vivre. It's not making sense. En tout cas, c'est un sens hein? Make it make sense. Sala nyonso ke na comprendre sala elo monte polia po somba bilama donc yo fanaka ozo senga ka mbongo likolo nzamba otindela yo za angelu pe ozo dépensango ezaka ya wana ça va come on ni nango salaka. Oh, I'm sure you have a bien assure que yo za kana bana ministre bobeta na ba ona buto bimana ba 0 heure. I do not have. Te naza vraiment na bana ministre te naza nelo monte pe nyonso naza nango te. So what do you deal in?
sikoyo olingo lo bani ne na lobaki na sala ka musala moko tene na zalaka boye mais nzamba sunganga na vivaka wow ça va o na koleksa batango na ngate opesa ngakanda yoka ngana yeso tana bina sepelo na moni o meminga likolo yoka omoni yo il faut ba no pesa siko ba amande na yo ba ticket oyoki nga bolimbisi oyoki nga yo il faut pesa amande na po na olexanga RP en plus o ipsinga penga ba réponse à lokuta etinate bolimbisi. How much are we talking about? Na konfuto combien? Hey, 100 millions de naira. Oyoki ye masa nanga lobi. 800 what? 100 combien millions? 100 millions. Eze bele boy. Eh, nyonso ka munke wana bosenga. Bande konga kansango de bele mais Annabelle got selves obi. Kaka 100 millions de naira. Bobo sanate avec 2 millions de kwanza, 2 millions de naira ou bien 3 millions de naira, vous pouvez acheter une voiture Ketch. Dans Ketch, il y a 2 millions de naira. Bon, ça va passer en carte bancaire na yo soit M-Pesa. Hey! Yo, uzobanini yo senga penana boss na biso yo zanani yo kansi yo laksa ngai otoma o bano senga boss na ngai numéro na ya téléphone nini boko yo kansi yo ebi eso zanane ya za boss awa mwana mwasi oyo azana mbongo pe papa na ye nde mutaza responsable ya sito nyonso pardon bo pesa numéro ya Orange Man bien M-Pesa pe ya Airtel Money na yo. En tout cas, l'axi est cassé ni moi mabe. Baluka na boye. Pesa na chombo ango sa ila lolelo. Omoni yo, lobaka boye chombo bayo. Eh, tala to tika e toke na telephone. Aoni nga laksanine. Yo. Olingo kita boss na biso jamais. Et salamate. Font la portière. Ni na ba buzo baboye. Bande Kobazi Annabelle Gat's House iPhone 16 Pro Max. Ah, vraiment. Non. Vous ne pouvez jamais imaginer. Ah, atiki ba ope bakene pardon na rodé. Mama ne kana lo baki baron na zamasa na ngai. Abika to ça va faire. What type of business? Faire nini oyo bozo sa na eba quel genre des affaires oui maman te okanga mnoro yo kasi ngana o permettre yo fanda na po to sula mama ku kansa em note ba camarade na yo ba yaki awa ngai na mona bilong na bango eza ba santute mama Baron naza vraiment meilleur ami na ngai na école nzamba pamboliye soazan na posa ngai na diriger entreprise ne kuna na cité lokola manager oui lokola manager na contrôler lokola gérant ebu be nini masa boy ba buzobane tala pardon toke na to so makambo da ni nga na sola na réunion famille mama bolimbisi tala na biso le mot très important ebi tika buzobane tala ni non boy toke na nute na biso makambo ele kana kuna te mama na yo toke na kina zoba o yaka na kan bande ko amesana ka ba meilleur ami jene ya mascarade ebubedike chai chukwa biama en tout cas nzambe na bonde liyo kitsa mutema na biso tina se na kimia pardon na fuka melisoki mwa mobali wana munani ai bandi ko to comprendre on yeba yebisi déjà Ezeké Adem na yokio ino Eliezer Ebuma naza vraiment na imera bien te bino boke kanganya mana boya na yawa poso na kenga moko nazwi kaka misu na nga na moni place na okanga ye na kobuka ye bambanga pe na bomie igwe iskwa yokanga Eliezer ogwe Eliezer ayoki ebube bokezwa peti wana bokange basinga boya na ya masa boyoki newe tokende ebube dike
Ici d'abord. Ta mwa mbala na. Ye, aomona makambo to sala ye. Tala, aomona. Akozwa ye mbano. Bandeko bafilme na biso eza kitoko makasi. Banda ya Shalom TV nyonso na pesi bino basalame. Na pesi lisusu. Bambote na ngai na batu nyonso bazotala biso na minicho na bandako. Emeka tango yozo kende ka kuna na cité na Lagos. Tala zala toujours prudent pour aventure salamaka ko saba mouvement mabete. Yaya. I hope you have the address of Na suro yo kineti biba no ko balobi. I have the address. Oui. Na yo na ebe adresse oyo bazwa ka pena ba biswa. Na tona o ke kaka na parking. Na kei ti directement na koti maman na bis na kei. Yoka Emeka. Na bendio matoi kokene kuna te. Olia mbongo nyonso après biso toza na mbongo opeso suste. Tala papa, omona noko nga na comprendre te yalo bilaka makamwa mbongo ya mbongo. Azo sanga ke ngane so na ke na Lagos kuna na ke laksaka na leksa batana nga pa manali ya mbongo. Yoka singa na azoba. Yoka. Tango zo kene foza la vraiment discret. Donc olinga vraiment te matbayo ba no comprendre son deni. En tout cas, Chukwu Emeka. Tango okende. Fongola misuno pe mato ino bien. Bana basi fo bwaksa. Maele na onde sala. Oui papa. Naza kokende pona luka ya na ngai vraiment. Ne naza wana nyonso eza bien na ozwaye na oyana. Tokende te toza suna batante. Na ozanga bino yaya tokei. Na ebi ke bozanga nga wito ozanga yo yaya. Ah. Zambe. Chinchwa. Make sure you take care of. Assure-toi que yo zo soin ya baboti papa na mama. Naza posate o chinchwa kena boya kena bakanga yesu kekeza. Te yo pezo soin na yo moko. Ne naza boy na okay na ozanga bino. En tout cas na ya mbota. Pande ko tango ya voyager. Moi amone kote kaka. Takobunda buna mingi te. Na bunda te. La maele ta ko swan sape mutabata moto we wa batu mingi kuna te. Oyo ki makamto ebisio. Ko banga te ma mola na pe ba ko botola basaka ba batu te kuna na ninu. Ko bunda kate. Kuna babomaka kuna bakomi o mema batu pena donc nini bakomi batu na angenga na Kinshasa kuna. Au revoir. Bandeko filme na biso. Ça continue toujours. Bon na biso na ba partie etikali. Troisième partie à filmer oyo. Lobby tokochela bino bokozala décité. Aïe. Ba encouragement na bino ba critique na bino nde yango tozo senga.